za likolo mobala vexé likolo na yo mobala na si vexé yo za likolo mobala vexé leo mobala za likolo za na si vexé mais yo za likolo mobala aussi ba vexé le ça là tout yo déjà va ça là bon et ça là nga bien na aussi bon mobile na nga vexé a ti na senti pena que était commis et mali kata munene pena o pena mo so lo mobile lo ngoyi bilamba mo sa bangi et ça olala et ça olala et ça non munene bo so etelemi et ça non deni yum to ali kata munene ye ba uza soin nango zo soin likata na yo so ozo likata na te biso ba fi oyo to ebi nzoto makasi to ebo siba makasi oye pa nanga mais na mission na process non il faut vérité non bon belote pour vérité ça na fi ngote na trote na ke beto ni banda te no aider onde ali kata muki atelemi etelema tout droit surtout makato etelema tout droit wana au moins ali kata etelemi tout droit makata wana atese muki comme atina matrice alinga batabongo au fibi di kata papa fiba opela yemba na micro bumela zwata tango yemba papa peta mama lo fibo likata wana uvanda kati kulala titi yuki simba mwasi na motiver kwa yemba na micro bien banjo simba mama na nzoto mama fibo likata yuko no simba mama na nzoto o simba epena mama yoka sentiment yopo yoka sentiment yepe kuna retour yoka sentiment faut pesa mande ba sentiment to banjo sisi likata papa o sisi papa pe sisi mama na yebi ko simba ngana mbana na yebi ko simba ngaso meki na nga ukangana pona yebi na sur na nga moko na yebi ko simba pesu mwa mungala bala mongo yo ke lengi ya ko dobe libolo za mbali makata mbele za nonga base belé mais libolo moi c'est mbali moko na mbali belé te pona pe ko battre pe libolo yo mo lelo basi mbele akoma mai makata trop de makata belé makata leke belé yo mo na ngona ci grade ya grade moi je faut les kata moko si vous bois qui note maman, le bel mobile noki, au CP singa de la CP na pour boire au salinga na boka te pour l'ina santé, na le bel bino boy. Et ça va se belé, ba pour vendre na yo pendant quelques années, ba boka kate même ko la ko kende ko tricher à côté na mobile ou ya ko sala ya boka maman a ko sunno la mobile na yo o avana na ye pendant quelques années, kaka pona moi moko ya ko boka wana. Ya wana lo beli bino ba papa bo sala nyoso bo CP sa ba maman na bino na mbeto parce que elenja libala zakande ko boka. Tout ce kala ba bloko bana ba biloko boyeboy mais na chambre ezande elenja ko boka il fallait bo sala nyoso basi na bino ba boka. Le moi si sokozola na mobile il faut la mutakala olali mutakala papa soki aboki ko to simbi libele aboki ko to simbi bakunza aboki ko to simbi na sama peka aboki ko sina misabe makolo na pongi tanga baluki boake déjà na estate tanga baluka boake déjà koto c'est ça hein osomona mama mususu alali la mobile na ye na tonga ko la mukaboye mbeto za salite tala no ndongo kutinga na couture vraiment propre maman na sepel makasi pour na chambre non vraiment na vieux vraiment eza na mususu azola na mobile sotani na sama kolo na esomo ondie mutakende ko sala bilanga ye kaka alembi makasi na lala kaka siko yebisanga mobile ko kima tendenge nini vraiment et puis maman mususu wana kutu ba mama te na ba jeune fille lokola ba biso alali na mobile sake a brosser omona butinde to chaka mobile kimi solo munoko eleki mobile kimi bi wapi boss wapi siko yebisanga mobile aboyo tende nga maman Nelly Kassende la patronne femme la fille à sexe avant na la na mobile na ngefana brosser avant na coucher na mobile na ngefana ba couloir na ngeza ndenge nini na leka ki nzela toute la journée nazo suba neti biso bato koti baro ke koto zongi koto o suba nzela okoya pe bomati na mbeto lali na mobali oli mobali na ote yo kanisi infection za kaka ya quantité hein infection makasi pe ya kana salité yo mamo linko sukola couloir na yo te na couloir na yo zotika salité or que na couloir salité za la kati c'est ko yebisanga yango moni bato musuba koma aboti mwana boye mwana bibi misapi ndambo
mwana bimi likolo ndamu pona nini mwasi azemi ali kosokola te couloir sali te sikoyebisanga ntango ye yo moko otali noka classement ya chambre yo moko otalika soki mobali alembi koto oyo atali tv soki alembi tv nga kutu mbali nanga nelitanga tv pesanga koto oyo mona nakangi tv napeseka bilengi ya koto babi bilengi alikata tozalaka na 3 parties. Partie ya likolo oyo ezali na mutu ya likata esalaka mosala ya mibale ezali ceinture ya misato ezali bongo tio oyo ezalaka na se wana. Alors ceinture wana ezalaka na rôle na yango, tio oyo eza na nsima ezalaka na rôle na yango. E ozolinga kosise papa likata fo koyeba ndenge nini ya kofibila likata wana po avexer rapide. Parce que ce qu'on a mutu alikate ya papa o lembuli yango to fibi yango yango sala ko zwi lo lemo na yo o tina lidusu ya papa. Pona mobali azalaka kaka na lidusu mibali. Lidusu ya likata na lidusu ya lifuni. Lidusu ya likata ezalaka na 2 rôles oyo jouaka. Kaka yango wana ebimisaka masuba, kaka yango wana pe bimisaka makidi. Ezi loko moko oyo nzamba mona asaka biloko nyonso. Eza biloko o asaka eloko liboso o amona akesisaka moto elenge mokili likidi. Na kati ya libolo na biso tozalaka na 3 madusu. Tolobi 3 madusu c'est-à-dire que tozala lidusu ya lifuni, tozala lidusu ya libolo, tozala lidusu oyo ebimisaka masuba. Siko libolo lidusu na yango nde esalaka mosala makasi. Yango wana nde eza wana yango ebimisaka pe règle. Alors, okoki kozala pe na règle maman mais ekozala na facilité papa si ba yo soko yebika nde basukola libolo no kitoko. Papa okoki yango bien. Ekozala libolo fo yeba importance nango yikoloba nini. Eza eloko oyo ikoki komema opoto, eza eloko oyo ikoki kopepo ekoki kokoti ndaka libala soko zoswani yango bien à condition. Eza eloko oyo pe ekoki kotulisa ote. Il y a des femmes komona mususu bazolala na 2000 francs, mususu na 5000 francs, mususu na 10000, mususu na mambo ebele parce que babike libolo ezalaka marchandise. Alors soko bandi ko salela yango okozana manka moko te. Les contrats écoute banda ko multiplier parce que yango eza na compteur te. Alors ce qu'il faut c'est longo kitoko faut yeba nenga ko soigner yango. Likata munene to mukie ne veut pas dire que non koyeba musala. Likate ko za munene koleka oyo mena mbetu pa ko kana ko siba ote. Ko siba ozo za malamu te azokoka ko satisfaire yote. Mais likate ko za pe muki mesure oyo mesure standard normal. To likate ko za mukie koleka oyo mais azo siba yo tellement kitoko azo commission na dimension yo lingaka. Donc mesure ya likata yango mesure ya yango grandeur ya musala te. Likate ko za tout comme munene tout comme mukie mais ezande koyeba musala. Mais mingi biso pe basi ndi tozotinda bandeko na biso mibali to mibali na biso na ba erreur ebele. Eza na basi mususu fo mobali aluka ayebisa mobali que non ngala lingaka mobali azalikata munene makasi pona yo ka bien. Eza mabe parce que tant mobali abotami na mesure on atana mesure normale nzamba kela ki yo tindi akende ko luka ba recherche bakisi ya bokoko bakisi ya mindele bimela mela polikata na ekoma munene ezo nuire likata papa ko to pela munoko nao ufibango fibango pela kitoko fibango na tendresse ufiba likata papa ezaka sentiment ko fiba likata mobali sono sala on te meko ka sentiment ezaka soko fiba likata mobali nao njo fiba likata papa to fiba na munoko usimba ba mboma wana zuma bindi papa usimba uzo balance ngo usimba pa mabindi ana bien ufibi likata papa fiba on pela yemba na micro bumela zwatan tango yemba papa peta mama ozo fibo likata wana uvanda kati kolala ti yuki simba mwasi na motiver pa yemba na micro bien bomba na ngati ya lingana ngai kata makasi na so amoni kata sanga kama ba perte mon bébé sanga ba perte partout mo c'est comme j'ai pour mutika mila makatela la binuka boye kateza na ngwana même sala ko seleza na ngote kateza na ngwana luko sala ngusa na ngote kuma des pave de na katetika kama suba mama kidelongo msisana de katana oui bati kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na sima ata wapi osiba no à l'aise omuso oyebi noka mbetu oyebi kobala mbetu oyebi komaîtriser mobali na yo na mbetu en tout cas ata bobimi libanda boswani
bofingani eza ke bofingani ba mabolo makata bayoki yango bapi non mwasi wana za mwasi te ayebi ke mwasi na ye a maîtrise aye place nini. Ouais papa, il faut que si ça comme moi si libolo bien desu. Upandi moi sinon pena makolo pandi na upandi makolo pamba pardon. Ubandi siko na desu. Ubandi siko ko benda lidesu wana. Ubandi ko benda moi si lidesu. Minute benda na lolemu. Zo bende na lidesu. Zo benda lidesu malembe ta. Mobali asisaka mwasi na ye. Mwasi na pa boya mbali ana. Ya passe. Ata mwasi na ke mwasi na ozongele kaka. Tabiso basi to lelango fort. Wapendeta nga mwasi. Sarata mango na ufungolia bino mibali. Sibaka mwasi kitoko ntango ozosiba mokene na ralenti okene na ralenti mobeti olobe ya mbangu wana ozosiba mpenza ko esika azalaki aoki sensation mwasi mpe caresse lito ya papa olobele bamo je t'aime na litoi nga nalingaka vraiment likata ekota nde ekota vraiment naoki sentiment nde na verse libolo mosusu atala monoko libolo mosusu yaka monoko mwasi mosusu omoni tala monene me libolo tanga mwasi mosusu omoni moke me tala libolo afungwama mosusu omoni moke omona mpe libolo ne moke mosusu omoni monene libolo ne mpe monene mosusu omoni azali monene me libolo ne normal mosusu mpeka moke nyonso eza kaka bongo bolandelaka nini makata ezalaka crochet mpe etuma crochet boye makata wana so pele basibo wana omema osika mopanzi karte tika ye makata crochet wana nayebisa bino nayebi yango nayebi ntina na oloba bafa nayebi ntina akende loka mopanzi bo okanisana mokama moto obina lumba azwi sude bela te yebela neka bamema yango ka mopanzi ya mopanzi yaya kango siko contre mire simbiso matrice foyeba kosise libolo lia libolo do tafuna yango benda yango banino na lidesu endeti makolo na nga deza bozu pena makolo ya mwasi ofongoli yango obandino na lidesu obandi ko sise mwasi obandi kobenda lidesu wana ntonso ko obandi kosise lidesu sisi siko na lisina kosise lidesu omona lidusu bino mibali bokotaka lidusu wana pa lidusu wana bino mibali bokotaka obandi siko kobenda yango dobandi ko omela na supu ome supu ezala na niara omela yango bandi kobenda lidusu wana ya niara mwasi kobenda yango epesa biso elengi mo nayebi te so na vi na nga na koboya mobali ya bongo eza na go eloko oyo eloko eza sentiment boyo mpe eza sentiment mwasi sentiment na ye ezala mingi boyo eloko wana eza sentiment ngasala bajete nasalaka bajete so naosiba na mobali mama opandi lifuni opandi masoko opesi mpe papa mpe nsima lifuni papa kotesi mpe mikate na lisoko ata okokaka te meka banda koyekola komeka malemi likate mpe ezokota ekezwa ela ebandi mama wanje kosibona lisoko okomi mpe momesani mpe yo moko komi mama soki kaka papa komi kosibona lisoko ntango koluka santimana ya kosibana ya lisoko mama peut-être obaye kosiba okobaye basibona libolo nga na biso franchement ndiminaka okobosana ke oza libolo bantu olingaka mbala tako na lifuni mpona lifuni eza na kaka lifuni ezaka mokie ebende na abo ntango mbala kokotisi likata taka ntango moto moza aposa osumba makasi owoki bilobi mposa osumba ntango yokota osi sentiment ezaka sokokemba nini soko wana mbala osiba yo yayana kaka lifuni akotisi omisapina litoyo asimbi yo mabele osanti sentiment moko elengelanga abenga yango ezanga lipasa mobali na yo toyebi ki azala ya yo donc nayebi kaka likatana na panzela yango ngai je m'en fous ayelikamba tour mpe après tour na yo tour nanga mpe tour nanga
Bilinka yo moko ya kalibuli katani na sens. Bilinka yo moko ya oli akali katani za kaya yo non. Ya mibali bino bosi barabasi na bino na bakapote. Et monsieur balobaki ote to sala capote, to sala prudence parce que to batela to zoazimiti. Mingi baloba bon. Monsieur balobaka ote na la tara chasser pour monsieur sozana maladie na yo ezwangati. Kopako si banana capote eza bien te. El boso no loba eza bien te. Na nzoto na biso basi. Na sens nini onolbeki eza bien te. Omoni prudence wana. Tango bofungola kango. Botango na likata na bino. Ndenge opposant na likata na yo. Eloko soko simba leo nezala wana ezala uili mobo ezala wana. Na kata uili wana tango koti na libolo ya mwasi epesaka maladi. Eza bien, eza pe bien te. Mais eza mbali mso bakomisa ko excès. Soka linga passer rapport na mwasi so prudence ezate a passer rapport te. Ce qui prudence eza a passer rapport. Si on a moi mobile oaza fidèle. Na mwasi walinga mobile na ye nde botambola kanzela moko bolinga ramnino prudence te. Pe eza mabe makasi. Ndisinga magalidi zamati. Na ebite bana mabisa botanga tina komi boye. Ndepe na ebi makambo ko sibana. Na salela ngo te na linga ngo peti. Pona mona oguti. Ezala pe guti. Parce que ton likata mobile ekota na libolo ya mwasi. Et ça la pe moi kalimo na mo ba kala na sala wana mo passion na sala pe biso bien. Si koton yozo kota likata na yo na libolo ya mwasi. Yozo koti sangomba mo na uili wana koti dubu. Aya non sentir le côté. Et tout mon string wano lati. Pona ni so temisa kama makata mobile nao. Ya azo ndi kama telemisa makata papa soko telemisa makata papa te talio bakoza mobile nao kuna bako siba ena nde mosi ba basi ba siba ka mibali ako siba le mobile kuna lembo se libolo beni ba perte blanche mobile akomi ha. Et ça ce qu'on y a aujourd'hui na goro likata wana munena na. Apos ko zuni libolo na musuni lokwa yanga. Pona na libolo musuni ko sa bajeti. Parce que bon mon libolo adudu, bon mon na mabila adudu. Nona posa likata mobile. E kota na kati ya libolo nanga. Ndako la banga ju no bale. Na tikala ola takale santé. Ju no bale, na tikala kula na switchenti. Pour ba position mona no la na mbetu. Ba phase mona no beta na mbetu. Eza mbele mwana mbongo. Eza la wana mbongo te. Ngakombola nga ba phase na ba mbetu. Faut s'essayer. Tant que vous avez temps, il y a aussi mobile na yo. Au moins, le mobile non. Alors, comme il y a un sentiment, moi, je suis en dehors de la poste, moi, je suis pas simba. Je suis pas si fou de tout ça, je suis pas poste. Je suis en dehors de la poste, la poule, je suis en dehors de la poste, je suis en dehors de la terrasse, je suis en dehors de la poste. En moi, je suis en dehors de la poste. Faut oser, non? Bandi na ko caresser mais ba biso sentiment ba moya na mito na beli elo mo em susu mo likatani ba moya banduki telema likatani banduki telema tango ko telema wana mama na nga mobile za ya yu oyo ka sonya ni osise bien na kati ya libolo na biso ozalaka na 3 madusu to le 3 madusu c'est-à-dire que tozala lidusu ya lifuni tozala lidusu ya libolo tozala lidusu ebimisaka masuba siko libolo lidusu na yango nde salaka musala makasi yango wana nde za wana yango ebimisaka pe règle. Alors okoki kozala mpe na règle maman mais ekozala na facilité papa si bayo soko ebika nde basukola libolo kitoko papa okoti yango bien ekozala na libolo fo yeba importance nango yikoloba nini eza eloko oyo ekoki komema opoto eza eloko oyo ekoki kokoti ondaka libala soko ozoswani yango bien à condition eza eloko oyo mpe ekoki kotulisa o te. Il y a des femmes komona mosusu bazolala ye na 2000 francs mosusu na 5000 francs mosusu na 10 000 mosusu na makambo ebele parce que babiki ye libolo ezalaka marchandise. Alors soko bandi kosalela yango okozala na manka moko te les contrats kutu ebanda komultiplier parce que yango eza na compteur te. Alors faut salela yango kitoko fo oyeba ndenge koswani yango mwasi okobwaka na ye kandi otiaka misepika bo mwasi pa bwaki na ye ntango sikoyo matele osibie po bwaki fo ozala mobali ntango osiba na mwasi omoniki mwasi pression na ekomi te fo kanga pression
Comment tu peux boire avec nos gérants, on peut continuer notamment aussi. Pour ça, on peut continuer aussi pour boire comme ma qui débima. Donc, faut temporiser. Tu vas mettre des freins. Nous, tout qui éviter ce qu'il y a frein, quand même la frein. Maïwane zongi. Aïe. Enchaîner ça va bien. Moi, ça verse, ça me balle pas verse. Si vous versez, nous avons un son. Si vous versez, nous avons un bail ça que lengi moko don na habité lengi zanga lipasa. Tant vous versez bombe. Sekele ya libala ezaka kusibana. Donc sekele vrai sekele ezaka ya vrai cop. Okolamba no olambaka bien. Olataka bien ozala sexy mais si on a mbeto ebino aussi bana témoin tous en absolu bien exact. Ato pesanga chaque jour pesanga $1000, $2000 mais so aussi banga bien te. Non keka koluka aussi banga bien. Non garder na ngoto boité. Mbongo na zanaka na mais so aussi banga bien te. Non keluka ka aussi banga bien. Ya wana ba papa ba maman pardon to sungana to si bana bien pour tout tambola bien na ba couple na biso. So na bandi aussi ba yo. So na bandi aussi ba so gangi te. Donc on a maudit. On a maudit ba local donc on a surtout ba kata yote. Faut ganga. Boy ka siba makasi ko le kambaya siba kama kasi. Bos ko mbali o pesa sentiment ki. Ngana peso ko sentiment te no papa pe go siba biso bien. Siba ngana ka bu. Siba ngana ka ba sentiment mo bo le lobi zamba maloba on a loba mais ba matanga ba siba ngana sen. Parce que non ko ka ti mabele finande teleminga pour ça na mi chami satikina na yo. Aga aussi ba beza lengi moko. Kosi beza lengi moko. Soso aussi ba na moto lingaka mbali musomoni tala likata munene maibu musala te. Mais mbali musomoni likata muke aibu musala ezani foye baka ko travail mbali zaka to beta moi simba mbambo te. C'est que comment ça moi no malembe so ndo verset to yebi sombala ngabo. Asala makamu so tumba mbon kaka e bima. Polo kone utra na cerveau et kiti e mana likata. Mama nya na yo meka ozo swena mona sina no bibi no suki ozana lidesu meka osukola esika clitorio ezana ngo opusa musuni wa poso wana osukola ngo ezana ko be mibali obasa bango ba circoncision te bazana poso moko boye poso wana gorona bango po basukola ngo bapusa ka poso na bango na se aposa basukoli gorona bango sango basali yo circoncision te ozape na risque ya kozoba infection ebele sukoli yango bien ozongisi tango lisusu ndenge singeli. Mais normalement nayebi ke mkomo na tala pendant 5 jours abetanga kumoko mena katanela encore on na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça ndetsinga na sisarati na lifuni sona oza propre na sopelo misli na lifuni na sopelo misli na likata na sopelo na mabini nao na bandu sango omona moto mosusu aza na nya me basala ye circoncision azaka na lidesu te omona mwana mwasi mosusu aza na lidesu ya monene lokwa gongo na mobali omona mwana mwasi mosusu ana lidesu moko ya moke oyo vraimen mpo mona ngo ya pasi epe komona mwana mwasi mosusu lidesu na ye eza vraimen kitoko normal donc elingi kobabona mokuse biso bana basi tozalaka na chef na biso différente. Pessoa na zuma bali na yo, so na zuye. Dega na filme mtoni katarouge wana. Mtoni katarouge za rabombo pa na biso bajoko. Baba biso bakira bajoko to fiba ni bali makata ntina ni fumbo fiba mbana. To bongsa kaleson to sokoli bona biso na mai kitoko. Basama bela za to sokolo kitoko. O se parfumer kitoko. O sokoli lisoko na na citron. Ngasa bino moni o lisoko si la sauté ici la solo. Monika citron kana sa noka citron. Moi lingette na yo. Nanja lisoko anozo kotso zo niko zo kotso nika. Yaya ato na papa ta lexi liboko be obanga nini? Obanga nini? Boto mona ba film sozo ki papa abando kita. Mi ba le ba koma zo kita ka koti si boye. Ta ko beta boye.
Solo taba, solo mabe. Na ibo siba mobali. Yo ko siba mobali. Mobali o siba ngate ngate na o sibe. Na makina na posa mpapa na mako na o sibende. Na o tiki na butata siba ngane na o siba e. O matali ko na ngate o buaka. O mo bagi na santi o buaka na bimi. Ka ko garder. O garder o kaka. O garder o kaka. Kuwana liboso na pesa bino conseil. Kuwana liboso bino ndeko travailler ba papa. Aussi ba papa na bino makasi ya. Kuwana liboso ezaka très important et l'équipe ba kunyo surtout on ba joko na yini. So comme deuxième coup troisième coup mobala sepelisa yo. Na bino mbeto makasi. Je suis mongala et pour moi le sexe c'est inné. C'est mon fantasme, même pas on a voulu qu'un jour on a actrice pornographe. Et ça qui vraiment pour fantasme ouais. Là c'est vraiment actrice pornographe parce qu'on a ça là moi makasi, j'ai l'expérience sur ça, na l'équipe n'a pas parcours moro OK. Na yebi ngo moi mingi et ko ça là vraiment bien. Mbali msomoni tala likata munene maibu msala te. Mbali msomoni likata muke aibu msala ezani foye baka ko travail mbali zaka to beta moi simba mbambo te. C'est que moi ça moi non malembe so ndo verset to yebi. Mbala nyabo asala makamu surtout bon kaka et bima pour le connaître na cerveau et titi et manalikata zwa mobali benda mobali zwa eloko na ye yeba ko bimisa si sango lo kwa leta zati ozu ba ngumana mi balo koti sango na muna komo benda lo kwa bibero benda mana liboso fo ko na mnoko na yo fo melango fo ba ko caresser banda ko siselo kwa na eko mata mulaya ta 2 mètres benda kango ndeza bongo benda sisela tia kolemba comme na point moko da amonique akoka lisute ndesinga diza match na lemba te ngaso na zwi mobile bongo mais boyoka mawati en tout cas na ebite so ça va prière ni na ngwa na amona ke na tika ye akoka te comme yo comment na aussi c'est le catapatra donc aussi c'est le catapatra aussi sans penser bien aussi sans tout ça mine pour que ça peut pas aussi ça peut pas sentir le corps ça la tête si c'est peut-être le catapatra n'est single et nous fi ba bombo ni au fi ba on fait l'équipe de bombo la personne la belle tout ça na mbana on a la personne aussi bana mbana to aussi c'est mbana c'est aussi c'est bien n'est single to aussi c'est nous aussi papa kita la bambumana so lembo kita la bambumana bando sisango kita la bambumana benje mo kotiona munga ko sele kuzo balance na kata munoko balance mabinja papa tango balance mabinja papa na munoko ko nuzo simba kina likata papa o misa papa o mama yana mo ke wane bi makale bine kwa ya mama wana ela sana papa ko mi bina na sentiment et c'est na défaut les kate ko tana le bolo linga pinje de bina Fibi makata, fibi mapindi bien, fibi mapina likata papa. Mama bolo na biso. Esa andeni. Omoso likate koti. Sala ko kanjango. Emo fungo nyango. Esa la mobile gu. Tango fungo la likate, o fungo libolo boye. Esa ko gu esili. Tango kanjango be sala ko ema. Esa la so likate yo ka bien. Tomba lo kina endurance. Omomba so alikono. Yango na pesa conseil nyonso. On la conseil gratuit et pas la prise mort avec tout la thé so mobile za likolo na yo ndeko mwasi bino bato bosengi basila bis omo so mobile matie pa na loba na azo makolo na oshango na peka na ni papa siko abeta ka pam yo simbeka na mitwa mabele ko simba makasi te simba ngo malembe umuna ne mobile oganga mama emoko pandi ni funi pandi masoko opesi pe papa pesi malifuni papa kote sipe mikata na bisoko ata okokaka te meka kombe banda koyekola komeka malemi likata pepezo kota ekezwa ela ekobandi mamomo bandi kosibona bisoko okombi omomesani po yimo pakomiko mama soki kaka pakomi kosibona lisoko tonkoyoka santima na ya kosimba na ya lisoko mama peut-être obaye kosimba okobaye basimbo na libolo ngam na yebiso franchement ndiminaka okobosana ke oza libolo bato olingaka mbala ta kuna lifuni mpona lifuni eza na kaka lifuni ezaka likie ebende na abo ntango mbala kokotisi likata
ezaka yo ntango moto aposa osumba makasi owoki bilobi mposa osumba ntango yokota osi sentiment ezaka sokokemba nie soko wana mobali osiba yo yayaya kaka lifuni akotisa omisapina lituyo asimbi yo mabele osanti sentiment moko elengelanga abenga yango ezanga lipasa. Et puis ma beaucoup non souvent ce que aussi c'est fait à camouiller nga sela na nga so inanga na simba mais batu mususu okoyi ko sela na yo huile d'olive okoyi ko sela na yo eloko ya Mike Kalamba yona ni maja vaseline donc voilà pour na mode douceur wana et ça la bien na na pénis nanga supposons ba testicule mbala nanga yango na simbi na singa mbala nanga aza excité faut finir testicule pour kanya yango cameraman n'a pas excité bon mais c'est une télémi à comme gabo nini adeverja yo papa nga muta deverja nga mais pas tout le monde ne veut pas les arrêter tant nga moi muke âge 16 ans ben tata mukolo bon âge super 23 ans ali kata munene moko abana ukapasi no poso tango tukumulisa late no kato tino tango kumulati poso kinto kia vinanga pono ka salanga il était là quand moi bata 16 ans papa 23 ans garçon jeune garçon 23 ans siko papa ça di 4 mais puis abotama non dingini pour âge 23 ans dans 4 munene bon surtout moi à côté de Katani na libolo na yo libolo ezalaki na ya mwana to déjà fonga maka papa nzaki vierge tanga kotaka likataka ta libolo na ngaba mama makiri bima do ezaka pe no moi kitoko ena sentiment moko malgré na oké pas mais été donc sentiment makasa ta les jours na botama na ka bonté moi sina mobile bana taxi baoza na taxi baoza na ba bisu ezalaka ikotaka babana bakotaka 4 personnes transport passe c'est pe kanisa ni bomemana kenda mwasi na vandeloka moto wana chalet wana sali oke bablo nzote sa nini etelema obo sani osiba l'aise susu aza robi beji ba mukuse umato kita to bwaki bendi kale so mpandi te bino mpandi umato kita male bobat ba remarquer te boso bat ba remarquer abeni ba ndoki donc il a qui non sentiment umata peno kita pena malembe mwa mbal pe ata sentiment ke ndio za la baza ba mbal susu fava mwaka ekome déjà eye awe komi euti awa euta awa eye kiti ekompe mele bi mwa gangi moto okanga ye kuna bi si ça nini si ne bi maraji si bakati la mapa tu liboso ne bi maraji si bibi okonjango osiba ya bien basalaka njoto fe ninana eba fe kotaka likata oba mwa bandumba tie mwana wa ndumba te mwana wa sepelisa ye nde nzoto bakaba fo koyeba kosiba biso basi naso ozinga bena mitandi nanga omolembelanga mabele osanga emomo misapi parce que soki ngati omosapi non mosapera bien mosimba natina misapi okota omuki ezala te lenge bamama bomeka kaka na biso bino bomeka yango kaka bopesanga raison nga alinga kosiba makasi mpe kosiba alinga ngo makasi sokani alingana na kosiba makasi bongo mbali lokola akendaki mbali angani ake atamboli so mpe wapi so mpe asala mosala nini aye sikoyo retard te ma ye retard nayebi no te mpo ani ntina nini ayeli retard nga nayebi yango te ale nazwi ka mba moko wana bengai nanga mobali nesi olala te mpo ye retard oye 22h oye 23h ba mama c'est quoi le problème kandi kosiba ezala nango bien bona butu kosiba kandi ezala bien na butu bongo ale ozwi no papa obengani obe olala te mpo ye retard ale oya nde mpa nanga novelasi na ntongo ye novelasi ozwa ya mobali nanga nazwaki na nkopo oyo obenganaki nga kobengana mobali te ofosibanga bien ngalingana ofosibanga mosusu esinya mabele ozwi mpe so loboko nosimbi so na mabele na motombe mosusu ozwi sukuluko nango banzo niata ndenge nanga mabele mpe nafinanga makasi mpasi na mongana mobali te na mwasi
ofinanga mabele malembe on a mis nanga dema te déjà likolo mona na omona angele bauta de gauche à droite baokita yo omela nonga mabele te ofina nonga mabele te olianga mbanga te na oyoka ndeni so nazwi mobali na yo akoti na libolo na nga oyoka elengi toko maintenant bozozwa mibali na bino te comme ezaki nga Giovanni ndenge nayeka mpona oyisa bamamaki toso na libolo ere okotisi mosapi na yo obimisi bapersi blanche etikali seki ozwi ka gan wana otina mai malili okotisi so ya biso basi osanti mpenza etuti mpenza koli nyonso obimisi otuti koli obimisi mama ozonga na bomwasi papa okota bwakangami aoki gru normalement mwasi asokola libolo na ye na misapi te asokola libolo na ye soki na sous-vêtement elema obe na gant oyo ya bana kotosokola bana ozwi gant na oti na mai elembi ozwi yango osysteme olingi yango ogumbi yango alozwi na kati ya libolo na yo kombo na mbetu yaya nde nalinga balalelanga nalingaka mpe balalelanga surtout na mobali na mwasi te mobali mpe nalalelanga bobio nayokaka olinga te osibanga te ndetinga mpe ya mwasi nalalelanga mobali sika osibanga le moso elembi nga mpe ya mate na mobali namosibalanga mobali mpoka mpe nasiba mobali makasi nasibaka mpe ya mobali olinga te ai kota na makasi salikata nga na ovivre te bongo lesibia na ovivre ndeni oh mais bakoma osala peni nango bango te mais bango basala bango mpo marché électronique batiaka bapili te ayoka sentiment ndeni bongo sepesi coup circuit moto akufa bakufa lisu te mpo na kati kuna malheureusement eza pota mais kolala mwasi to kopesa mwasi sentiment eza kozala na likata monene te nde bato mosusu baloba nga nayebi kosiba boye na boye te kosiba bien eza oyeba sentiment ya moto oza na ye nga so sentiment nango eza ya mabele mwasi mosusu omona sentiment eza na misapa makolo alinga balembole makolo mwasi mosusu omona na suki awa mosusu na kingo mosusu na nzela lisoko donc eza bandenge ebele yango na globalité ya nyonso sala nyonso na moto oyo olingaka mwasi okosiba mwasi libolo fo yeba kosiba libolo yango bien zikisango vraiment ntango osentiki likate ezokota ifo nyongola ngo mozonikanika ngo mako ewi moto osenti ke likate kota na libolo nanga yo mpe mwasi koninga te ke ozwaka babien babiloko oyo makato ya mikia wana esala kitoko te ntango oyebi ke libolo eza monene oka mpe likata monene po ntango ekosanga esala bien yo eza libolo monene oke koluka so kosiba na moi boye ezala mwa bien bozala mwa kilimekitani papa lelo koyoka ye mawa te aza mwana ndeko na yo te aza mwana nkasi na yo te siba ye bozala mwa kilimekita mwa malili pende kota siko chambre na bien climatisé obometi oboma ye akufa oma bena vana babiloko ezali mobali na jour na siba tala totonga bino toloba mpe neti nga bila so similonga bien te nga monana nga pasi te nayebi so vérité papa eyeli natondi te bandela sibanga lisusu soit so namoni koko kosibanga te nakolukelo banzete nga mona otraité nga bafi banga nzela lisoko oyebi ntina ni bafi banga nzela lisoko mpo bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoile eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que oyo mokoni baosiba bafi bango na nzela lisoko mibali oyo bakanaka basi petiane ifozwa penya 9 cours ifozwa penya 14 cours papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nasebenya ata 2 jours nakokokotelisa pina soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika pi obwaki yo pene monike na mobali deuxième coup piu obia naokende troisième coup piu naokende 12e coup obia petit vraiment sentir elo te nga ningaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na nsima ata wapi okosiba no alaise omosi oyebi noka mbeto oyebi kobala mbeto oyebi komaîtrise mobali na yo na mbeto en tout cas ata bobimi libanda boswani
bofingani oyo ezaki bofingani bamabolo makata bayoki yango bapi nonono mwasi wana aza mwasi te ayebi ke mwasi na ye amaîtrise aye place nini mwana mwasi ntango oza na mbeto na mobali na yo basheri kozelaka teke papa nde apesi olingi banda kofibela ngai mabele bafibaka mpe mabele na mino te lolemu ozobenda yango okwa bebe ozokomprendre ozobenda libela mobali no kito soko oyemba oyembi mwa moke epesaka mibali plaisir makasi omona mpenza nzoto apele etelemi yo ozelaka pere ndamba na koshipote yo mpo bubulu na ye telema yo mpo kotelemisa eloko ya mobali na yo otelemisi yango mpenza opesi yango sentiment mwa obave wana ekomi obima ya mai ya claire wana mpe bimaka bango neti bimaka mpe biso ozokomprendre seke mobali akoti sikoyo na bien ya sentiment okomprendre soki osilisi oluki moyen nyonso ke opesi bizo asuka alors okomona pere ye moko abaluki deja atie yo na se mosala ebandi tatami ebandi eza na mibali mosusu mpo oyoka sentiment fo opesa lefuni soki opesa lefuni te akoyoka ngu te o libolo kaka liakaka libolo te change oyo nga benganga ben wana nga quel nom toujours dans WhatsApp oyo nanga tosoka na posa besi banguna posa aussi banga na be non dele na osala yo ozana na taille de namona ke bosabu ne bopartage elenga tellement trop bisous bye ozwi pene mobali na yo sopela ngo niscle banda kosise mobali na yo ntango ozosise oyonga mobali averse lo na osise te mobali mpe averse deku na osise no basala ngo te mama linga mobali ata melaka kisa bukoko kaka ndenge ozosise averse mama bafille mosusu omona kaka na osise na kokarese mobali moto azwi mutuka yo banda bolinga na mobali ata vela mpe mobali asombela yo na mbeto nana tala nanga na mbeto yo na tala na oyemba na tala na nini nga na tala nanga mbeto nana tala nanga na fiba mobali nanga likata biango nde tala nanga mais normalement nayebi ke mokoma oyo natala ye pendant 5 jours abetanga kumoko me nakatanela ye encore nga so nakatani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça tata mosusu ya mokolo soki asili yo neti okoka gumoko ojete na soki opesa o te kosiba na yango kaka technique ya moto na moto asimila kosiba l'équipage te oyo manamona mosusu moto ya 18 ans badéverge nokala mingi ntango tozala chasse mamonaki akoki eloko te mais tata motu mokokasa peut-être aperdre asili yo se retrouve ke tina matrice kasili yo kolinga tata mikolo mpona ezala donc tata mokolo aza te baza mibali mpona nga kolinga mobali nyonso eza normal kolinga tata mokolo eza te okarese nga na karese yo nalingaka nga mona mati na sibi mobali na nga eya na ebele bakamwe babi kosiba ame wi mobali ka ndenge asibaka yo mwasi yo mpo kosiba mobali makasi donc eza réciproque biloko tosalaka mwasi libala alalaka na bilamba te mwasi libala alalaka na robe de nuit te moto okoka nga na libala nakola na robe de nuit jamais nolela mwasi libala alalaka mutakala mobali moto moni etalikaka moke me ebi mosala bapepela mike eswaka ebi osaka na pepela mike eswaka makasi mwasi mosu alingani mobali te aza ne déjà ke likata monene wana likata monene te mwasi mosu alingani likata mo normal mosusu balingani likata mokie eza bafille mosusu nga nayebi balinga moka makata minene me mwana ntango akomona bango eza te alinga moka mbele baza makata minene mwasi mosu alingani baza ne likata mo normal o babi na nga do yo loba bon iso linga likata ne na répondant na te bati mo sing mo robi mo boya bien po mbala ko benda ka sing panji ba ko tika likata tui ezo na otante no ke olu ko so kale so kitsa so ba boye no so ba kale so na minene na makasi na olema mukita ndoto ma do sing dandi za mo tango benda ka sing panji boye mbali kama watu ko tika likata mama ekomi ongola ta sing te poani singa ngwe mayo otenga na linga singi te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya ipesa porta libungu fiu balata ngo takomona mtu zokende totenda kaka azodi ngo fiu aza mutakala alati stringi mama yiye kulonde balata stringi te Antoine a 3 madusu o et ça la que c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso eza munoko oui il y a mi balé eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso
puis à misatu eza lifuni. Ce qu'on a compris mais est-ce que munoko eza lidusu nde mekano expliquer oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc to système mobile fait que ce qui biso to sala boy donc et ça là que munoko eza lidusu te mais tant ma position mususu de ça là que fait que mobile tango côté lo na e de ça là que comme lidusu donc tant mobile azo sala ba va et vient wana de ça là que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te ngamona la kisabino nde ni ça là que comme lidusu bidomo boyo kinde bien ka lobi abi munoko peza lidusu tango ozo système mbali to mbala osa ba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na sekane pe akosa la na munoko akoso tu peux partir na rapport sexuel ba te belé ba kama kana position wana olali ka bandi na komba le timba sala tu moi je vais le ti ya na bien mobile na mobile ana position na yo ya préféré ke kwanza na que non ce qui a sali position na angulu na da conjurer la elle film ba sensible na pornographie donc ce qui est assez débatteur à tel cas film wana il faut c'est obligatoire il faut mobile matériel tu peux regarder ça au mobile na yo ou bien à des fois que ça va préparer maths na yo au lieu que mobile na les autres vont dans la radio donc les films wana moi c'est libala alala kana bilamba te moi c'est libala alala na robe de nuit mutoko angana libala na rola na robe de nuit jamais non là moi c'est libala alala mutakala moi ce que si ba moi c'est libolo faut ba aussi ba libolo ngo bien ziki sango faut maintenant on sentir qu'il kate so kota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui muto ça dit que il kate kota na libolo nanga yo pe moi ce que ninga te que ozo ba bien ba biloko ba makato mikia wana et ça qui to wote non we bi ke libolo za munene ka pe likata munene autant ngo ça et ça la bien yo za libolo munene oki ko likata mukia au fouté o caresser nga na caresser yo na linga nga mona matina sibi mobile nanga et ane bele bakamwe babi ko siba mais oui mobali kanenga siba yo moi si poko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to sala ka nga ba fiba nga ali soko obitsina ni ba fiba nga ali soko pour bakuta li soko en propre bakati yango ba poil les soins tant au côté ça le lait moi comme c'est bon parce que yo mkoni ba sibo ba fiba ona ali soko moi so suka dikata mobali na zarana na likola na likolo na ngwana na rondo ngwana kati sweza ngwana ditsuna na kati wana le muzawana usibi bali kata mobali mwana kati na ngwana likolo na ngwana ditsuna uzaka lola mo kotisa moi si zo lola mo na yo kaka oyo kotisa mwana kata na binyo sote kuna so wasa to lobie komina mo ko zo travailler to lilo lemo pamba usibi onka usika lemo na yo ozo ozo balansa okali koloana mba mtumulete likata mukeme msala mba pepila mike swaka no sara pepila mike swaka makasi mo sunza lingani mbali te azani déjà que likata munene wana likata munene pe mo sunza lingani likata mo normal musuba lingani likata muki ngamba si musunga na ebi bana moka makata munene ne mwana tanga kuma mo ezati anyamoka mbele wala makata munene mo sunza lingani mbazani likata mo normal obabina ngado yo do babon il faut le mettre na répondre à mati mibali oba kana rabasi petia ni faut penya 9 coups il faut penya 14 coups ah papa kaka yo oyo boka makila pamba o minyokola basi to ni travail yo elisa na kanzungu nzombo komisoka moto na se nyata des jours na kokoti lisapina so nzungu nzombo te biso basi to ni ngabo bakwa bele wala bele yo okotika pi obwaki yo pe monde ke na mobali deuxième coup piu obia na okindi troisième coup piu na okindi douzième coup obia petit to ma sentir elote ngani ngaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko Antoine a 3 madusu o et ça la queue c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso et ça munoko oui il y a mi balé
eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis ya misatu eza lifuni. Ce qu'on a compris est-ce que munoko eza lidusu ndeni mekano expliquer oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc to système mobile fait que soki biso to sala boye donc esalaka munoko eza lidusu te mais donc ba position mosusu desalaka fait que mobile ntango okotelo na ye desalaka koma lidusu ntango mobali azosala bava et vient wana desalaka munoko mpe koma lidusu mpe kala mingi te nga mona olakisa bino ndeni esalaka koma lidusu bilomo boyoki nde bianka alobi abi munoko mpe ezalaka lidusu ntango ozosise mobali to mobali akosala bava et vient eza te kaka yo osise mobali boye te mobali mpe akosala bava et vient kaka nde asala na se kande mpe akosala na munoko batimosing orobi moko ya bien mobali akobenda kasi mpanzi bakotika likata twi ezo nango tante noke oluka soka kala soki titasu baboye muso bakasi na minene na makasi na olema mikina ndoto ma do sinda ndiza mutango benda kasi mpanzi boye bali kama watu wakote likata mama ekomi ongolata singite pwani singa ngwe bomayo otenga linga singite ponde vanda na njali soko bongo na telefone pesa porta libumba ya ipesa porta libumba fi walata ngo takomona mtu zokende zotenda kaka azoti ngo fi azamtakala alati string uma yiyo kulonde balata string te